Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre. Ezalaka Bongo, Yabino, votre humble servante Vénitien Timba, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Kaka na la personnalité, de Tuebisa Kabino, Tueka toujours, Kosala Mosala, Mosala toujours Kitoko, O Wapinde Tolobara, Tozo Memabino Ti Nati Lelo, Tuelibino artiste, musicien, Obozala, na besoin ya koyeba. Azanani auti wapi azosala pe nini to azobeta musique nini et bongo sans oublier nazopesa directement mbote na MCD Bazabakane mo général John Kimbambu nazopesa mbote na Arlette Matoko lisu ya Nzambe badiva Westwood ya Givua mama Boko Bank na London City sans oublier mama patronne mama Doris Lema moi c'est motema malamu biso toujours na la personnalité TV tozawa pour nous satisfaire les besoins na bino kosala bino mosala ya kitoko oyo wapi sans plus tarder to bandi bongo na artiste na biso oyo boko découvrir bino moko mbote papa mbote madame Vénitia. Est-ce que okoki ko yebisa ko se présenter na balandinyo sur la personnalité TV topé na ba fan na yo bayeba sokoza nani po batumsu bayebi yo te? Ouais, bon, avant la bande d'abord, la PCI Bangonio Sombote, Sika Baza, Sika Bazolanda Biso, surtout Balandarayo déjà dans la personnalité TV, où ils allaient votre humble artiste rappeur au nom de DNC Mon Chien Vola. DNC Mon Chien Vola, un artiste congolais, na betaka musique na hip-hop, disons rap. En général, et puis on a essayé à développer rap par rapport à ma solo, ndenge comme dans le monde, et au côté moi un peu rap mélangé afrobeat, et puis il y a plein de styles à Melbino où on découvre ma solo à Tobetala madame Vénitia, avec le temps, beaucoup de temps pour découvrir jeune nabino congolais, ou aïe na makamune sika kitoko au Congo et où mélita moula yezu yangunamte. Pour na koyeba osali combien de années na carrière musicale na yo présent bateau il faut bayeba carrière na yo obandi musique na yo na anonini et puis osali déjà combien des albums? Bon, on a bani musique na très moi na mukie na bani pena moi mukie là c'était en 2005 quand on ba mukie et puis quand des akala baninga na zaki na idée déjà à créer ya ko monter groupe. Et puis, j'ai tenu quand même na groupe Nangai Mobimba Yamakeli. On a fait déjà 2 albums avec eux. Maintenant, ils ont le 3e album. On a présenté na Miss Mobimba. C'est en 2013 on a lancé le premier album accompagné na groupe Nangai Mobimba Makeli avec notre producteur en livre sterling Jean-Marie Le Tété que j'ai salué à Parcent. Le cinquième album Panique Totale. Bon, oui, il y a des gens qui ont malem et malgré déjà moi terrain nango malgré que ça la promotion vraiment ma casté au niveau de fief na biso na king awa se focaliser qui mingi venda libanda et simba quand même peut ça biso fox il a continuer encore pour ça l'album. En 2017 na eu lancé deuxième album c'était Ozobomisa. Yepaya qui a marqué terrain na et ça li biso quand même bien. Et puis c'est encore notre producteur en livre sterling Jean-Marie Le Tété confiance. Il a continué à booster artiste naé na groupe Mobimba. Mais cette fois-ci, on a eu que tango ko bete ko koka ba congolais tout en général na ba otu bazali banda na bazali na Congo ba ko découvrir que non musique ya solo oza lokola dollar ezaka na ngonde rap. Yango mona album na nga tour na pesi kombo moment est arrivé. Parce que j'attends tout le monde va comprendre que rap est le roi dollar, il y a Maranango partout. Il y a Marana Congo, qui est en Algérie au Kouta rap, qui est en Maroc au Kouta rap, qui est en London au Kouta rap. Il y a un album comme le moment est arrivé. Est-ce que okoki ko bete la bisomo eloko moko
po esepelisa pe balandi bafani na nyonso kobeta so elo moko na kati ya moment est arrivé po balandi na biso balanda. Ouais, na osepelisa bino eloko déjà. Na pesa na merci pas Kulutu, la grande légende à Wilo Longomba. Pour merci vraiment na Kulutu, apesi penda ngai loboko moko penda yo tombola na niveau international. Yende mutu afuli nzembo na omeka mo yembela bino muke. Bisala solo. Kulutu Wilo Longomba confirmé asengi na bandeko nyonso bo consommer yango sans modération car c'est le son du moment pour eza bombe. Donc bisala soya nzembo e côté apezo binisa tala légende ndimi c'est que maramuté fongwa mi merci na esika zali na bolingo na e tala mwana wele la kilibale shira wele la kilibale mama petango mwasi kitokwe otali nasima olule mabunde ya hale mwasi kitoko vraiment za mwasi kitoko omonye musika okumi sinzambia vraiment za mwasi kitoko koma pene kota na kati mawana nyau olelie na yebaki te ni komba mani na lanza bote vraiment na yebaki te na lula libanda nzoka kate pola magi etamboline kitoko na ye ya ngwana bande mate ya bombe buzwa te ya consommer ngondenge notre légende alobaki Kulutu Wilo Longomba desa confirmé masolo kitoko siko tolingi toyeba penza na kati ya carrière musicale no na ba temps oyo penza ndeza ba moment fort tomoni ba ferego la bazali ba fali bazali ba innocent bazali ba obeta ba rap bien ba musique kitoko ba fabricas bazali. Sans oublier ndeko oyo azo frappé penza makasi bina filé azali. Tomoni obangi na yo bato wana nyonso te. Bon, kubanga c'est trop dire. Bon mes anini. Ata sozwi Yesu Masi alobaki botika matisi nyonso ebota nzela moko na mabena ya kitoko nyonso ebota nango. Leko kobota mbuma kitoko leko kokola ndi bayeba eza mbuma kitoko ombuma mabe. Komona ba Kulutu na biso ba fali pupa bazobeta bandi na biso ka ba innocent bazobeta yamona bagi nini ezake non moment est arrivé ba comprendre que rap ezala la dollar il y a mara partout na sengi merci na ba colonio surtout ozi ba fali pupa ba wata blo ba beti tout na ba faire gola bazalo ka ba Moïse ya génération ya biso ba rapper ba yeko pesa biso chance pour que congolais nyonso ala na rapper biso ba rapper na ndenge nini bakomi ko beta un peu de rumba au côté moi rap ndambu ça c'est ba R&B au bloqué ça rap na biso ba jeune ba UPA lelo bakomi ko mélanger ba style wana déjà ndi ba Moïse ba ko bimisa biso nyonso sokole ba meloman ba kolanda ba dutu ba kotala ba fan ba kotala ba ko découvrir siko ba nani bazo sala musala ngoma ndenge sengeli ndenge ba américain ba salaka ndenge tuzomona ba ndaso ba français bazo beta kuna ba mettre Gims ba Nino faut ba qualité wana pe kuma mape na Congo awa siko biloko wana nde mwana bino DN simu chemvula ayenango le so yoki ba nzembo lokola ba kiss your lover na kati album moment arrivé nzembo lokola kiss your lover oyo bandeko ba kamora bi ese Congola fanda na kini pa ko beta biloko boy seki ba mayela ngo bozwa pena te ko yoka boza décider bo fula mwana bino nde bozo continuer ko fula ba Kulutu Claude Ndoko kuna London DJ Bola #1 bo encadrer toujours nde boza ko encadrer ya Gileba Fox na ebi ke lisu na bino botie pa la nga na koma musika bozwa tena ko yoka boza décider siko nde balobara musique etambulaka na kisi pour monde la musique pour avancer ou évoluer aux succès faut simba kisi siko ndeti yo nengo zabwe so baby so simba kisi est-ce que orobanga na yo te orosimba to orosimba te pour la plupart ya bato bazoyoka na mikolo bazoyoka na lelo en tout cas na kosote ezande kisi siko nde eza kisi bongo na yo sikoyo so baby so que non simba mwa lititi oyo est-ce que orosimba to kosimba te chapeau moni o mystique ni na yebaki question na lingango mingi batu na ngango chance batu ninga pe omoni na fandi na via ghetto tamulai na observer mukili pe na tamulai na tangi pe mingi na tangi ba américain ba congolais ba tebele bele
eza eloko moko epesanga susi na Congo mentalité ya bato nde eza ya kobeba batia eloko ya liboso na mito ya bana lelo ozokola so moto asalaka miziki kitoko moto aza meilleur moto a réussir eza kisi eza mentalité oyo tokoli nango depuis mwana ngai bagrand oyo babima lokola baekone nandi bato ebele sekre na bango kisi bapesanga yango na osalela bayebisinga kisi ya succès ya kokesimba lititi oyo to nini oloko moko boye bezalaka nango te soki olingi mosala na yo ya solo mipesa nango travailler comme il faut okoma na dimension moko boye koma soki ozoyemba moto ayoki ayoki chair de poule nga na beta baconcert mosusu bashow mosusu baspectacle nazorape banzembo lokola batupak ointerprete soki tupak eza nango rap na moto ayoki aleli ayaka nyonso aleli abi non andimaki ta komona moto boye na miso oyemba boye donc kisi ezali mpona koyesa siko bato ya solo kisi ezali mais kisi yango eza nini kisi ya travail na kolinga mosala osalaka na motema moko neti nga na mipesa na nga na mosala na nga nalingi yango makasi lelo oyo bandeko ebele bakomi koyebisanga ke yaya asimbi kisi yaya akomi boye yaya akomi pede nga mona miyoki manabi seke bakanisa na bepamba koyeba mosala eza ndengambu boye kisi eza te mama kisi eza travail siko okomi pede par rapport à nini nde bandeko wana balobi parce que so tolandeli bien ekomi pe bafulaki mava bafula akomi no pede po ndenge ekomi nango kaka mokili yango ezomema makaka ndenge ezomema masiko oyo so bapropose eloko wana okoma no pede po bafula yo oke liboso yo moni yango nde nini koboya to okondima so babi eza noka mpo namba moko mama na Venetia baproposaka moto te na vie fo bato bayeba eloko bayebi te to atiraka nyonso oyo tozokanisa soki na vie noza koatire makambo mabe okovolue no kaka na mabe problème ezaki non na Congo nde bato mentalité eza moins mpe ekomi kobeba donc oréussir na vie soki solution bayebaki yo mpena ami proche okomi koréussir fo bapakola yo bacouleur to ya mabe mpo basalir yo or le contraire tous les couleurs bapakolaka bato remarke tombolaka bato soko mutu ye moko na conscience na ye devant nzambe ayebi mosala asalaka ndeni asalela yango mozomona ezala yango te kipede ezaka nde bajaloux soki moto akomi koréussir na vie bato balukaka tokosali imagine nde nini sokola balonga basali nzoka baotombolaka kozomataka osaka mosala kitoko nga naza idole nanga eza Tupac Shakur nalandaka ye nayeba message ne bien nayebi ke non sans travail olingi osala mosala olingi yango te okóma na yo soki olingi te donc kisi nanga eza ndi travail nanga ni asalaka mosala bien yango esalaka non bafani nanga bayelanga mingi basepana na artiste na bango DNC Mouchien Mvula mais eza mpe na baartiste misusu aobose mpe dire aosala mpe mosala comme il faut mais epesamela ye te eske oyo osali ndenge nini mpo nde namoneli seke bien yo soki osali nini mpo okoma kobose obose oréussir mpe soki osali nini mpe toli nini okopesa na baoyo wana baobose dire mais epesamela bango te toli nini okopesa bango bon lo nakoloba moni biso nyonso tozwi temps nga nazwi temps napesi oyo anini abandaki premier album no nazwi mpenza temps ntina koma mpena baniveau nakomi toli nakopesa bango eza boye na vie epesamelaka mutu nyonso mais mutu na mutu aza na temps na ye il faut kozala patient na conscient eloko osala soki oza patient oza inconscient nde okabutiki na eloko te mais si tu es patient oza conscient ayebi ke na osala eloko fo ya butiki na boye oyoka no mutu ya pasi te mpo tomona na kini awa bandeko na bavie na biso mosusu balitaka mpona lelo biso barapere lelo oyo tokoma mpe lelo ya lese otaye bandeko nanga bainocent lelo baza lese bagese mawete bagese fabulus bangai oyo lelo toza lese na serango mais oyo bayaka liboso bandeki kofingama tro bayupi ye baoklasse bango comme badeleka moko boye monde apart balitaka basala mpe ya succès na bango mpe ya seri wana mais biso bazwaki baopportunité oyo te babiso ya génération biso lelo tozozwa ozomona donc na opesa bao conseil il faut ozala patient ozala patient époque na époque eyaka na makambo nango okobima lelo te mais jour obima ekomi jour nde fo beta bastade de martyr faut sala boye mosusu bakorenye mpe babeti mpe martyr mpe te donc tout wana eza kozala na patience na conscience ya eloko osala esimba nango kaka sikoyo tozongi na kati ya album tolingi toyeba eza na combien de titres? Ouais, album nanga 2020 au moment est arrivé. Il a juste un mini album de 6 titres.
comme titre phare, Isali Bissala Solo. Vous en avez Yumanayo, vous avez Zouate, Bouger, Bouger, au tournage, tout ça déjà. Vous avez d'ici décembre, vous avez sous clip, vous avez Sika, 2020 au Kaka. Il faut savourer pendant la clip, il y a moi, la bino DNC, Moutaï Moussala Ndenge Sengeli. Na 5e eza Kiss Your Lover. Et puis, Respect aux parents. Ça fait 6 titres dans l'album Moment est arrivé. Et dans 6 titres, vous avez déjà 3 clips disponibles. Vous avez Bissala Solo, déjà dans CPL pour la vie, vous avez déjà Salinga Belaxik. Et Laxik, non, vous avez Bolingo ya moi, on a avancé. Et titre vous avez Yumanayo, c'est déjà dispo sur YouTube. Et puis, la chanson Kiss Your Lover. Il y a une chanson où indépendant et boosté mitema ba congolais où séduit mitema ba congolais za bande kwa diaspora ti a na kasi ya Kinshasa balobi non moi nous a magnifique kala kala o ozakwe bo sela so makamba boye n'est-ce pas moté le moment est arrivé to bimisa siko ba savoir ngo pour que to tombola mboko la biso likolo na musique ya ngonde ba koyo to ba tombola kaka Bissala Solo yango ndeza nini. Est-ce que vous pouvez expliquer biso eza nini elingelo ba nini pona nini kaka titre wana Bissala Solo? Bon Bissala Solo ya chanson phare parce que chanson mo eza réalité penda oyo ya vie na vivre yango trop na kin na moni yango ya bandeko nanga mingi ya basi eza mi conseil nde toli na pesi mingi na bandeko ya basi. Bissala Solo eza abréviation ya Bisalela ya Solo ni to abrégé na Bissala Solo. Basi baza babisalela mingi ya solo wana omona asalaka musala te na ndako me bisalelo wapi omona nzela kwa ende super Kim Kardashian ok ba Kim Kardashian totala ba mpena ba tele ba baza makasi na misala baza ba femme battante basala ba physique mais aussi ba chéri na biso awa lakini balingi kozala kwa bango physiquement mais moralement baza mingi baza nil ba kolamba te respecter mibali te ba boto César souté aussi ba neso matima peka bango to ba koma ba gold base yango mona bité faina te bango tozo bina meto te ya penze mwana vraiment na entourage na nga la place tatambola moni ke oui était penda ba se belé ya komba na so ba yoki yango te nga za Bissala Solo te nga sala musala basi penda ba kombe na bongwama nde sala nga plaisir makasi. Car na cadre pour balancer na biso la personnalité ba sepela ba fana pe ba sepela betela biso no eloko moko pe ya Bissala Solo to yoka to sepela ouais yango na betela bino toujours fois na bandaki na bandeli na mini bino siko na mandam na côté asuka maintenant qui est le deuxième couplet mama zala kapé na maîtrise makambozo sala ezande bêtises au moni tek to fani na ba bébé dis ainsi mon chien voula aote yayo makamozo sala ezande buzoba zongane na nzela to sa papa na mama baote yo bien photo sa mobali na yo betango mwasi kitogwe ayebi kolamba te manzaka milai lokola chakuwe ayebi kolamba te alela Facebook WhatsApp Snapchat manzaka milai lokola garasha on est à bleu mon apis binoka moba flash pour besoin de ce que vous avez regardé Rolanda parce que l'intégrité dans mon bimba ba yo kango pe ndenge ko yuta welo ngombalobi bo consommer yango sans modération message eza makasi ya kilo o esala mitema ba congolais sem siko musique na yo elekara beaucoup plus awa na Congo teto elekara na Congo elekara pas ailleurs pona moni bato ozobwaka bwaka wana olo ba consommer c'est comme si ka ba o bazali bande bon na Congo ngaza de na base de la base déjà na yebi ke bande ko zo consommer na beti pe c'était libanda pour que moi libanda ndem de sala rappel biso makasi biso ya musicien ya Congo te ba réalité soki libanda kuna ana katiliza masoda ya kitoko ponga mona za de donc parti na otambola fonzi mebeta bat bazola na ba télé ba message kili artiste ozo inspiration wana wapi alandi bande ko ebele même ba régisseur ya ba chaîne na tiki ba image toujours ba tulanga mais yo inspiration boyo oza mystique oza chore c'est pas là c'est parce que non qui c'est à la rater d'ailleurs ba bengo oza chore c'est veut dire osa musana kitoko ndenge sengeli
donc nde nazobeta sete libanda bandeko tu balanda batombola les boss Alain Koyi ayebi musala ya petit na bango serka kadiata oyebi makambo ndenge kendaka donc base ezali base de asi ezali fandi donc oui liboso na kipaki penda ko articuler vraiment fox penda nyonso ala kintina na viser minka libanda nina ko moi non manager producteur ya singa te base posa kuna fo la musango pour na mona on dirait ba niveau na obete la musique c'est comme si na ok likolo trop bana comprendre nga benati le fallait na ça l'effort na s'adapter sikoyo na milieu na ça puis na ça l'effort na s'adapter na koti siko place sengeli elo ba kino balingaka na bakse bona un piece nanga ni na bel album comme nango moment est arrivé le ba kino baza deya au sepila baza ya ko sepila makashi nayokaki yo ne bandeli obaki elo moko que même nzamba lobi batika matiti ya mabe na matiti ya malamu esani ekole sika moko tango ekokola nde tokoyeba ya mabe na malamu siko pona yo matiti ya mabe wane kokioza neti banani matiti ya mabe siko eko dépendre na mutu azoka musique na ndaku ayoka pe ba rapper libanda rapper uti na États-Unis France peut évoluer et le na Congo bandari net le peut ekomi ko évoluer malgré notre zelongo ba disque d'or te mais ça évolue déjà parce que bandeko ba sala biso fierté ya monene ndenge sengeli siko matiti mabe dépend na chaque mutu oyo otala siko musique yango ndila ka bano otala oki voix mutu ndenge zo bima na instrument ayoki ba note mutu ofandisa yoki niveau message thème mutu asali ba choix nda bano otala oyo nependa vrai fouille tika mbuma wana za opola to chona mupandi to lia siko mbuma oyo ya munga na mkusa belaka moment est arrivé bakulu tuna biso na sengi ba merci po bazaka ba Moïse ba ende ko longola biso so ni pa ngambo to zalaki bandimi ba beta na biso baleki ba featuring bandimi ba beta ba sangisa style ya rumba na monde na biso rap nde lelo ko longola biso na misère to zalaki na ngona monde ya rap na kachakini nde na sengi ba merci menga na biaka matiti ya mabena malamu batika yango pour moment est arrivé faut ba congolais ba comprendre sikoyo. Et il y a aussi des jeunes au Penda ezalaka soko beta musique ba chepe mo américain moko boye ba chepe un français penda français ba chepe congolais penda ya Congo ba sentir que il y a aucune différence pe ba bazuya musu confusion te kino za kino te faut za ka libanda boyo kanze mo wa kishwa lova bongo bo comprendre maram o nazo loba na micro c'est bon wana obete la bisongo soto komi na suka sikoyo na génération na yo nani penza oyo ndimaka ke oui obeta penza musique obeta ndule yo ndima na génération na yo bon na génération na nga bakomwe belé ponga penda lokuta na bete la boya mutu te na ndeka asiri na nga na muna nga na yebi na nga makasi nde na ndima tout le monde bandelo nga tu ba obeta penda makasi so ozu le roi innocent azo frappé ozu le roi Guest Fabulous azo frappé au moins que na CP peut comme belé o senti pe ozu na côté féminin senti pe re beaucoup na azo beta o senti que to comme pe moi kokota na histoire pe ya musique na Congo pour que lobby pe mouvement na biso o bakulutu ba team K babundelaka ba Kamela Mokonzi ba KMS ba Masha Disona Keep Quiet Mobimba babundela ba cartel de yolo nyonso wana babundaka po lelo masolo fanda de le bande ko ba obeta boy photo a produit na za ka ba américain ateke na yeka nano budela nga batuka dans les vides ka bino nga na yebi na ngande musala parce que ba fan na public le ba kolanda ba bate moi mbala zo mériter o yazali mais le baninga ba sa musala ba bien faut toujours les encourager pour que bosso na mutasi disque d'or te na ngam na biso photo lo ba ngona nga na so disque d'or te beti na ba martyr te donc bana Congo so ba yoki musala ngelenge so ba ko komsanga pe ba niveau beta ba martyr wana ko na riva ngo makasi dans la chance wana malgré ndeko na biso elle biso C2T mais azalaki ye moko en personne atangeli biso ba titre oye déjà et si abeti ce que to komi presque na suka émission na biso est-ce que okobete so titre moko tanga na kiss your lover oui okobete la biso mo eloko wana poto komi na suka talaka ba fan na yo ba sepela et puis balanza la personnalité TV
balanda vraiment bamona bayoka pe artiste na bango ya sika oya ye na mopepe ya solo ndeka yo moko ozoloba oyebi mosala ozosala mosala betela biso pena bor wana ya suka to sentir. Ouais, nzembo na dédié yango pa la dame intelligente Betty Muteba. Nzembo séduit mutema ba congolais. I wanna kiss one lover. I wanna kiss one lover. I wanna kiss one lover. Cause my baby girl. I wanna kiss one lover. I wanna kiss one lover. I wanna kiss one lover. Cause my baby girl. Cause my baby girl. Amène-moi là où tu veux. Ma jolie. On fait notre amour à la folie. Ton odeur reste à moi comme ma sueur. Ta chaleur me monte jusqu'au cœur. Et ton amour coule dans mes veines. Regardez gauche à droite, c'est pas la peine. My lady, you are my destiny. I wanna kiss one lover. I wanna kiss one lover. I wanna kiss one lover. Cause my baby girl. I wanna kiss one lover. I wanna kiss one lover. I wanna kiss one lover. Cause my baby girl. Un petit tour à Kinshasa. Baby girl, t'es moi dans tes bras. Je suis dingue de toi. Mon cœur est rempli de joie. Mon espérance, t'es la cause de mon existence. Rien ne peut m'arrêter de continuer à t'aimer, mon bébé. Et ton amour coule dans mes veines. Regardez gauche à droite, c'est pas la peine. Ok. Tokomi nasuka. Toyoki ndeko na biso. Abeteli biso pena eloko ya solo eloko ya suka po balandi bafan tout basa nini ba sepela ebongo atokomi na suka topesa pe malobe pande kona biso po tozaki na to bandaki na ye a de die mwa bambote epa bafan na ye epa ya batu oyo balingaka ye pe balandaka ye mingi penza mboto pesi na bana. Ouais, bon mbote nanga na pesi nanu na bana Kongo mobimba bana Kinshasa mobimba en général ba master nga matonge kasavubu kulwa madiako ko mobimba pi moti na boss na biso ngoba a tuza esika na ye a shengoba na kwa masimani ba kulwa madiako ko na bossa inte DJ Black DJ Ben Black Levi Buki Intro Mbangala Mino Maivoda Jika Odemba na pesi moti na master na ngai Karel Kamwanga na pesi staff mapati ya Rodé ya Jacques Zakoto sangisa toujours ba ya liboki ndebo soutenir DNC mo chemvola na pesi mbote na kulutu na ngai grand frère Jean-Claude Monyeli na Italie na pesi mbote na levé dinosaure Katambala bango nyonso na siko bongonja 100% miel mbote mingi na ndeko na ngamo la chanteuse Malonga akani la douce mbote na ngali susu na kulutu na ngai Bijunge ya na Dijon na beau-frère nanga Fredi Kuzoma ça l'a toujours dit ici a toujours chic président producteur Jean-Marie Lutete vraiment merci. Ok, tokomi vraiment na suka émission na bino obolinga katango nyoso kolanda ni ya la personnalité TV to barabiso to mema bino ti na pesi bongo un grand merci na réalisateur ya Malonga Meti yende mutu asalaka vraiment ba image eleka kitoko o wapi pe bozwango na ba qualité ya solo kandenge bolingelaka vraiment. En tout cas, na pesi lisusu mbote na mère boss Mama Doris sans oublier Arlette Matoko yabino yango wana kande tolobaka la personnalité TV ezaka mosala to ekinde ko sa mosala lelo penza to memela kibino kaka artiste na biso o to betne masolo ya carrière na ye bongo ngana bino to monani na mikolo oyo ezali koya.